Oh, nasepele kosalela yo mobi. Oh, Yesu. Nae sengo nani pesi mobi banaga. Kamata mote mananga ikona yo. Akela kanga ina madela goluna yo. Zambe merci na bolimono yo. Et que permettre que la télé malibusson la servante au bazali pas dans la pour na tiens pas quelque chose au youtube pas et bazala la femme la plus heureuse du monde au nom de Jésus papa oyo destina qui pour na base joyeux des boy batia makola bazala pas miketo mikolo na kombo na Yesu Christ et l'autre par exemple quand abino le l'autre et quand il pour na libéla donc on longo azate on bouger yango azate on détruire yango azate on perdre yango azate on porter yango azate c'est pas sur la boue on va bien amen. Oui, que bien vous êtes destiné pour les gens. Amen. On va bien ma caméra. On va bien nous avons visité. Amen. Voilà, tout à fait déversé. Et puis, Zamba va se manifester quand il est. Amen. Maman, Zamba yoka na kule na maman. Amen. Ce qui va tout balé, baye ko bon de pas dans ça. Oyo mobali, oyo mwasi. Zamba yoka ka liboso mwasi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous voyez bien? Amen. Zamba wana azali Zamba miracle. Ce qui vient noter. Mais les lots, n'invitez ceux qui te les gâteaux sous la wab. Pour tous ça l'a sauvé. Moi aussi. Moi aussi, nous t'avons ça qui lui voit dans mon kil. Moi aussi, nous t'avons ça qui vit dans mon kil. N'invitez ceux qui comprennent. Amen. Ma paix est quand qui n'a zéla maman. Bola mon paix est n'a zéla maman. Amen. Amen. Ma maman, oh mon baby ça qui vit dans mon papa, vous allez. Maman qui s'y a bon. C'est que dès que vous avez place yon so et béba. Place yon sata au sala qui rêve la vie. Au baby ça. Les lots aux organismes. Amen. Parce que maman Ève, il y a un baby ça qui a compté si lui voit la carte la vie. La carte la vie à battre. Mais maman Marie a un compte sa vie. Amen. Ah, le bas, amen, pas dans sa main. Le bas, il faut sa main. Le bas, amen, pas dans sa main. Fille de Marie. Fille de Marie. Fille de Marie. On comprend que le combat dans l'audio. C'est que ma belle, liwa, malheur, quand qui n'a zéla ya moi si, et puis bonheur, vie, ma camion surtout, et puis n'a zéla ya moi si. Alors, il y a des mois sur côté bonheur. Amen. Vous avez dit, amen. Ce qui n'a pas sauté la pitié. Vous avez sauté ça va fouler. Vous avez sauté avec une nouvelle ça va visiter. Parce que il y a dans cette question comme ça, il va venir à la bonne. Vous avez fait comme ça, il a foiré la peine à famille. Merci beaucoup. La salle est simple. Tout le monde est bon. La salle est maman. La salle est simple. Tout le monde est bon. On a inondé par tout beauté à Kinga ina bombona. Alléluia. Papa te ya Kinga te, frère moka te ya Kinga te, muta te ya Kinga izali, ba maman. Amen. Lo ba me ba na zambo. Grâce à la qui n'a pas maître Yang 6. Mon pagan catholique. Nazo seka dans l'église de réveil. Nazo tio la bango. Mais on y a un côté avec maman mi balé. Mi balé. Ne ba yote yanga. Ba yinga sangona Yesu. Na tout ni ba ngona ba question ba ko ki bututé. Ni kama na lo ba cérémonie na sœur Micheline. Babengi ngai na église tangu na kei ndena biki na maladi na salaki nango kokanga manyoso ya Bwana. Alléluia ba mama. Yango na lingi bino mingi. Ba mama nzamba pangola bino. Bino na moye ko pesinga ivi. Ko la kisinga nzela ya bomo. Lelo naza sauvé. Nzambe tiza ki banani ba mama. Lelo na komi nga nazali. Nzambe tiza banani ba mama. Ba moto okena bino musika. Ba mama ya potance nzamba pangola bino. Ba
komona boko sepela loba me bana zambe nani mokonzi mama moko balinga bakate libele na poto cancer des seins ça ne va pas azolela yeko 37 ans ya pamba nana sokota te alléluia amen il faut ba fixer jour au ba kosala l'opération ah et puis ça passe na ngolo ngai na bika na zela ba mama bon ba moi vraiment ba kate libele za ozawa tata zambo zawa pe na tata zambe bolo masi ozawa pe tata zambe bula munyoso tobanda kosenga yo baninga bazwa biso tango nini ye soki masumu tosengi kolimbisi lokola Yesu alimbisa bambuna ye zambo zawa pe ezambe nakobelela yo tata zambe ezambe yambanga mwana tokote mamat na bitimba kaka place zobela wa asimbi tobondeli amen amen dabite soki d'olive ajubi d'olive tobondeli pakola des jours matin soir nous déclaré comme Mélie au monde maman Allah na butu aloti ba ange ba yiko sa l'opération balongoli malade ala bukalontongo boy libele zongi normal ndenge ezalaki douleur ezate abi rendez-vous ba fixaki wana ngai na kokende ndela sala nini batala lisusu tango akibatala il n'y a rien tala mundele mutu atembe mundele ndimi Yesu loba me bana zabe sama pango la bino nanzela na bino monde ko boucher nanzela na bino monde ça va sauver zela na bino nde mama ozolata nguya lelo oyo Maria salaki na meke kokata bino Maria kufa me nguya kufa te loba me bana zabe chapitre premier ah makambo banit amen verset 38 Luc 50. Luc chapitre 1er verset 38 à 50. Marie dit alobi je suis la servante du Seigneur. Nazali mosali ya Nzambe. Soki bobi oza mosali Nzambe to kolobani. Na ite soki bobi oza mosali Nzambe te yo kolobani. Toutes les filles de Marie, toutes les mamans et même toutes les femmes de même sont les servantes du Seigneur. Amen. Amen. Okosale na Nzambe ata osala kana biro. Amen. Ata osabonga kana lokola mama na nga telemia. Amen. Oza servante ya Nzambe. Amen. Amen. Kopanda, comme ça va continuer d'autant. Je suis la servante du Seigneur. Yoka, maman Marie alobini nazali servante ya Nzambe. Il me soit fait selon ta parole. Et ça la melanga ndenge maloba na Nzambe lo. Et l'ange l'a dit. Mais ange ça il n'est accueilli. Dans ces mêmes jours. Dans ce que les malais. Amen. Nzamba tini ange. Aya koyebi Samarie samu. Ki akobota mwana mobali. Mwana wana ndi akomema vie na kati na moko. Mwana wana ndi fils de la promesse. Le bas amen. Amen. Quelle mutation na vie pour la humanité babika et l'isologion so et salami ti et sili mais yoka bikam. Maman Marie alobi ngai nazali servante ya Nzambe parce que Nzambe a yeko ko utiliser ye. Wana abota Yesu mobikisi le bas amen. Amen. Nana lobi amen. Amen. Kayango soki oboyi kozala servante ya Nzambe c'est que makamu to solo betalio. Amen. David Sozola. Amen. Mais on tout il va comme alors. Ndeko ti makolo awa soko yeba kite naza ko apprendre yo lelo. Que ozali servante ya Nzambe. Amen. Alors amen bana Nzambe. Ça va ko ko eh Yahweh. Eh Yahweh. Na servante na yo. Na sina ndimi déjà. Na ko servir yo. Onote. Amen. Dans ces mêmes temps, Marie s'éleva et s'en alla hâte vers les montagnes.
bozo solo là. Bon fani bozo. On m'a comme ta télé. Il y a un zobim. OK? Wazi. Alléluia. Amen. Maman Marie accueilli. Wazi. Oui, continue. Accueilli. Et Sanala a vers les montagnes. Accueilli. Alléluia. Bonne santé. Accueilli. Ah, bon besoin de symboliser ma bonne délire. Fille de Marie, il faut la fille de prière. Amen. Fille de Marie, ici là vous allez, ma fille Allemagne, parce que même c'est basé en Allemagne, même c'est basé en France. Maman ici là vous allez, maman y a ma bonne délire. Maman y a ma bonne délire. Amen. Merci la montagne à quel soit? Dans une ville de Juda. À quel soit? On comprend ce que Amen. Yo fille de Marie respectez ma cambo. Osala, moi c'est ma bonne. Yami balé à quel village là pour Salamine. Elle entrera dans la maison de Zacharie. À quel endroit papa Zacharie. Et salua Élisabeth. Père a salué Élisabeth. C'est qu'à quel rendre visite et père maman et Élisabeth. C'est que le Seigneur a même ma bonne nouvelle. Amen. D'abord la prière. D'abord tu es servante de Dieu. Et puis osala moi c'est ma bonne délai. Après moi c'est ma bonne délai, il faut qu'elle ait visiter ma maman. Qu'elle ait visiter ma toute la bande. L'évangélisation, il y a des maisons en maison. Ce qui ont sali en côté, c'est qu'on sali dans un métier. Il y a aussi la gare à deux personnes du côté. Vous allez à côté. Maman, il y a qui micro il y a pour l'hôtel. Ni il y a Pierre, ni il y a Jacques, ni il y a Jésus, ni il y a André. Alléluia. Mais il y a sali avec Abani côté. Mais pas tant que ça, maman Marie à côté. Et pas maman Elisabeth. Yo comme ça. Parce que tant que yo cause na mabonde maman. Vous avez mabonde ya mikomi. Asanjo. Un peu ce qu'on a. Mais toutes les mamans à partir des 15, les 16, 17, ils n'ont pas de mabonde. Tant que vous copie na mabonde là, paf. Maman nyos, sœur nyos. Porte de la porte. Au comment la ligne nous a fait ça la carte de vie. Et là comme nous aussi les lots comment. Vous serez visités dans vos maisons. Parmi là comme ça la maison sakanaté. Au que dans hôpital, dans la prison, dans la nako et ainsi de suite. Peu comme makamo na zolo baboko mayango. Peu beaucoup vivre makamo. Dans la bozo freiner, il nous moko bozo freiner ma pamoli. Il nous moko et là que ça carte de vie les freiner. Si tout ça qui na sermo, c'est même ça été. À quel point de la pona mutu bika kite à quoi témoigner à terre. Alléluia. Yo et loko izakati non aux autres ça les longs na solo pas la terre solo pas ça pas na kasi la terre na humilité kaka verset aussi ceci oui. Et que Élisabeth entendit la salutation de Marie. Tango kaka maman Élisabeth ayoki kaka moté ya maman Marie on va sur mutakoti na ndako koko oui entrez ta pakoti ka bonjour kaka na bonjour wana akabisa tango maman Elisabeth ayoki kaka mote ya Marie parce que maman Elisabeth azalaki na zemi loka maman na biso bibishi ndenge azali la servante du Seigneur ana zemi so yo pesa kaka bonjour mais mwana na son fils tressaillit dans son sein. mwana na ningani atondi na esengo mama tala oko sepelisa ba mama ebele on va tondi na mawa oko pesa ba esengo tango présence na kaka bonjour ya pam et pesi ki mana ndako et bon tango côté et bon tango ko bonne la pona mutu wana et ça des miracles vont se faire d'une façon extraordinaire parce que vous avez servante ya Nzambe nana yokinga kolobi ala ta même oui ça la moquée. Son fils tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Yoka, est-ce que vous comprenez? Mate ya pamba mutu na limwaseni alingani pe atondi sami na nguya ya molimo musa. C'est que maman Marie azalaki déjà na nguya on donne que c'est qu'on a. Amen. Soza le lokoto za le lokote. Amen. Mais curieusement que mbote ya pamba mwana na ngumaningani et puis atondi sami na molimo musa. C'est-à-dire Jean-Baptiste, non Jésus. Alléluia. Amen. Parce que maman Marie a zalaki na Jésus na kasi na ye. Maman Elisabeth a zalaki na paix. Jean-Baptiste na libumu na ye.
Mais il y a une chose. Maman Marie a passé monte. Mais moi, dans le maningani, dans le Sengo, pe attendu sami na molimo mon sang. Si quand il y a d'autres na motuna, entre Yesu, na Jean-Baptiste, na attendu ça qui moninga na moya. Donc Jésus a baptisé Jean-Baptiste, n'a baptisé par cet esprit déjà. Alléluia, dans l'assemblée. Il y a un moment Jean-Baptiste, t'as un moment Yesu, il y a un baptiste à Gaï. Yesu était tika to sala moka na zambe. Amen. Il y a Jésus même baptisé. Il y a qu'on délié même là bas singa sapato naï. Ngai na zo batsa na mai, mais mutu wana ko batsa na molimo. Parce que si azwa ki nguya molimo satu bakali bumbu ya Marie. Na bakali bumbu ya Maman Elisabeth. Kaka na mbote ya pamba, mama mbote na yo échanger makambo. Mama bonjour na yo créer ma problème. Bonjour na yo et livré ma. Bonjour na yo et pesa kinya. Oyote. Ale ya ba ya ngona koma. Kaka lelo ya bima kamesa lama. Nalite o aso komba maloba na. Amen. Malobo ngana solo besokota na mutu. Amen. Besokota na soto na yo. Besokota na motema na yo. Et ils ont créé quelque chose. Amen. Loba amen. Parce que maloba Marie kaka bimisi loba mot wana moi na toni sami na ngoya molimo musa. Amen. Loba amen. Amen. Parce que maman Marie azalaki na Jésus. Et bongo yo maman ya même ozali na Jésus en personne. Parce que Galates chapitre 1 verset 20 lobi, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Denge bozomo na ngai awa. Eza na ngai te. Yesu na zakati na ngai. Ami incarna kati na ngai. Avanda kati na ngai. Yango na ba poison ba lesanga esala na ngo eloko. Yo pozozo yango. Amen. Osaje eloko na kombo na Yesu. Bata mokinyo so bakosala bako échouer. Ba projet so bakosala contre ko échouer. Oyo so bakosala contre mobile na ko échouer. Yo so bakosala contre bana na ko échouer. Zambi kubenish. Amen. Zambi kusapuna. Amen. Zambi pambola bino. Amen. Ah, zambi pambola pambole. Nana kolo bela biso na kiyombe. Nana kolo bana kimala. Nana kolo bana na kingongo. Oh, mongongo moka sawote. Nana kolo bana kingongo. Nana kolo bana kisuku. Ah, zamu kupamula. Loba ameba na zambe. Nana kolo bana na chiluba. Zambi anbenesha. Zambi na kubenisha. Nana kolo bana kisakata. Ah, maman vous avez sonné nini. Dikazamba pambola bino. Amen. Continuez ça moki. Elle s'écria d'une voix forte. Yoka, akanki na mungu makasi. Tu es bénie entre les femmes. Yoka, makambe kotishiko. Yoka. Yoka, maman Elisabeth alobi, osa bénie entre toutes les femmes. Amen. C'est que dans toutes les femmes du monde, bateau basa béni, ce sont les filles de Marie. Amen. Amen. Oh, vous comprenez? Amen. Amen. Vous comprenez? Parce que yoka na makambe solo. Avec les filles de Marie, azali béni entre toutes les femmes. Basi pas pour sangana so qui va millions. Mais les filles de Marie sont les filles bénies. Amen. Bénies de l'Éternel. Pas les bénies du diable. Pas les bénies de qui que ce soit, mais le béni de Jésus. Amen. Parce que Bazali na Hamashia, Jésus Christ na kati na bango. Il y a un moment dans le bagage Josué, Azaï l'homme le plus heureux du monde. Et vous êtes les femmes les plus heureuses du monde. Alléluia, bana zambe. Ah, ba maman na Yesu. Maman na Yesu, opa bolani, na Yesu. Oh, maman na Yesu, opa bolani, na Yesu. Buka Jericho, buka Jericho, buka Jericho, no bambu buka. Et ton sein est béni. Tu es béni parmi toutes les femmes du monde.
fille de même, fille de Marie, vous, celui qui porte la sémence de la bénédiction devient une source de bénédiction. Oh, yoko pangola, ndako pangola. Oh, yoko maudit, asa maudit. Moutako pangola yo, apangola mi. Moutako maudit yo, asa maudit. C'est pourquoi, comme maman Marie était porteuse de bénédiction, elle était bénie parmi toutes les femmes du monde. Joseph aussi. Mon bal n'est pas pangola mi na sima mwasi. Yango na solo ba mi bali na bino ba ko pangola ma na sima mi. Amen. Joseph était pauvre, charpentier, misérable. Mais asima na no orte ayedi elonga or ndenge zate. Amen. Mais mukolo wana. Mukolo wana. Oyo Yesu abotamaki. Étoile dimaki. Mwana mama Maria. Étoile fungwami. Oh mais yaka tesaleli. Nikami bali na biloba pangola mana komola Yesu. C'est une chose encore. Bible le Bible. Les fruits de tes entrailles sont bénis. C'est que mwana nyoso abotamina libumuna yo azali béni. Une étoile qui brille. Ici dans cette église même. Et partout où les filles de Marie se trouvent, Bissika Mozali, même les États-Unis, même l'Australie, même l'Europe, même l'Asie, l'Afrique, même la Kinshasa, vous êtes bénis. Ça c'est une prophétie qui vient de l'Éternel. Vous êtes les porteuses de bénédiction. Et je vais faire cette prière. C'est-à-dire, Simon Johanna et Marie. Et quand tu as vu, Dieu va connaître ça. Zambe asalobi. Tandinginga nazali. Ndeko alléluia. Amen. Nani mokonzi? Yes. Zamba lingi at. Toko kwe. Pona nina lubalika mususu me. Na meliango. Mezali kamabi. Nako loba yango. Amen. Loba amen. Amen. Salut. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Malamoko, yokashiko. Maman Elisabeth, et comme ici, abi ebandi ndengeni. Mama ya mokonzi nanga aya kotala nga. Oh, mais oya kotala enani? Mama Marie. Mais il y a évidemment maman ya kotala nga mama ya mokonzi nanga. Mokonzi nani? Yesu. Yesu nana kotami. Azali wapi nasota Marie. C'est pourquoi visite na yo oyo kosa et quoi porter bénédiction et ko kamwisa ba. Maman Marie azala kasi akufa na ye. Mais yo ne vous devez remplacer. Amen. Yo remplacer ye. Osana sémence ya Marie. Nasota na yo. Mais il faut toujours activer yango. Amen. Au vivre ata na téléphone na bonde. Ata musika na bonde ata pembeni okomona makambo sala. Amen. Loba amen. Mama kamo ya bindenge nini? Mama ya mokonzi nanga aya kutala nga. Visite Maman Elisabeth azwa visite ya ndenge na ndenge. Ba mama ebele ba ya kotala ye. Mais atikala ko zabongo te. Eloko amoni na mona yango te. Amen. Ozali na mokonzi na zoto na. Amen. Partout bisko ke de kamisa bato. Amen. Continue. Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli dans les tresses. Heureuse celle qui a cru. Comme la femme la plus heureuse. Parce qu'elle a vu que heureuse celui qui a cru. Et c'est mon amotoyo a dit prophétie. Vous êtes la femme la plus heureuse. Amen.
Ah, Nzambe. Dès que vous avez apporté sa bénédiction, maman moussous, basi moussous, fille moussous, vous allez apporter sa malédiction. Parce que la femme, une bonne femme, elle a porté la bénédiction. Mais une mauvaise femme, elle a porté la malédiction. Il y a aussi qui papa a coûté, donc on va la coûter, moi ça a porté la malédiction. Ma camouflage, c'est ça, et donc, coûter la comme sous. Azur mon bal azala qui vient à votre travail. C'est. Mais quand ma coûte de Kowana, paf, mon sale bébé. Ma camouflage, surtout mon bal et quoi. Ti, parce que n'a pas divorce. Azur dit c'est mon bal sous. Mon bal azala qui cause la voyage. Azur c'est ma bon. Tant ma coûte moi c'est le qui top. Taille qui top. Ma cause qui top. Moïno Angolo. C'était Moïno. Alléluia. Assemble la rappel l'église Mokobo. Dans ma putain de frère, ma caméra et baby, ti frère promis mon gola au carré. Ti li balé pour faire ça ligne. Troisième mobile à Zosala. Jour où sert comment qu'il a dap, jour Paul. Mobile ipé, mon sale bébé. Portésia, c'est mon serpent. Est-ce que vous comprenez? C'est moi, c'est Jésus, là c'est moi, c'est si vous avez un bongo, n'êtes-vous pas salé? Tu vas écouter la naïe. Ah oui, papa, tu as la main, on va ici comme il vous a porté la malédiction. Au lieu de porter la bénédiction. Tout ça, là, et l'autre. Oui, la fille de Marie Saline, et quand c'est moi, ça sert pas Saline, et Koufa. Nous avons quand même la salle et bongo, maman n'a pas propre. Parce que maman n'a pas la sémence. A transmettre et pas une abana na ye. Maman ye moko mobala koma kwa ngubu. Mobala koma d'ailleurs zéro. Mosa mobali ka kobotis. Un point. Konya yombabe. Maman na mutale sa kombali. Maman na mutala sa ka kolesa. Mobala azar tana iya olobate. Afani na kiti. Soka kena point dam. Asisi dam carte. Asisi carte ameli waka. Webe waka. Maman webe waka te. L'autre côté. Et waka masanga cessé. On dit cessé. Masanga longwela. Siko est là mon pico. Et waka. Amen. Amen. On va se dire bête waka. Naba kamana après la saline azongi moi aussi après ça kolia ici. Moi si siko ya saline ba biro ebele. Voilà ni polyandrie. Atiki maman azana mobali musu ya pécheur, azana mobali musu ya chasseur, azana mobali musu ya wenze. Alléluia. Amen. Ani kaka ba pondu. Azana mobali nalo. Papa. Ona tika kaka. Alléluia. Azana mobali musu taka makoni na bakongo na zaba kongo. Aya koteka bakoni. Lola papa. Tona kata. Ah yoka noba. Maka moninga. Sio mama ya bongo asanga ni msasa nganga. Ah. Nganga kisi bana nganga kisi. Yesu kwa makama nganga. Nganga kisi. Loba nganga kisi. Nganga kisi. Donc suna no mona nganga te. Mais yende mama na ayemba nganga likam. Siko mobali akomo makama nganga. Siko mobali akobo kata ko nganga. Siko semo sinya zomema. Siko bana mama na bakosala semo sinya. Semo sanyoka. Bazana mokilo to bazate. Basi kitoko. Mende misala ya mabe. Na bitala makambo yote pana mama na bino. Omende na solo la semence oyo. Yona mama ko koma ba ennemi. Nzoka yena mama baza ba pire. Mais ce qui c'est bon c'est le maman ko yina ko soit ko la lesu mama no. Oyo kinga comme ça au bas là au bon. Tant que bonne c'est bon ça c'est un peu ça liné. Ya maman Marie c'est liné. Oui mais les filles là amen. Amen. C'est bon ça est vécu. Ya maman Marie est partie. Parce que c'est bon ça est vécu mais qui lui voit. Laissez ce qu'on comprend. Laissez ce qu'on comprend. Laissez un peu à ses élèves. Mais maman Marie n'a jamais été séduite. Amen. La sémence du Saint-Esprit est en train d'ange. Dans maman Marie. Et maman Marie a comme porté la bénédiction à l'humanité tout entière. Il y a un peu de yozola tayo. Il y a un peu de Biwana, Serwana,
afungwami abali aboti siko makampe efungwami akomi moto na sika loba amen etela nkolo Yesu na boko oh Yesu otata zambo za wapi zambi akubela yo tata zambe zambi amanga mo okozi nango za wapi zambi akubela yo tata zambe zambi amanga mo ikanzamba pakola amen yoka tosi saka version na bonde la pona bien nazana mingi akoloba mena lo bebelete heureuse celle qui a cru. esengo na motandi ni maloba oyo oma ndenge na solo ba malobo nyonso koma yango ganga yango okomona mama salela makamo na biso Parce que les choses qui lui ont été dites auront leur accomplissement. pointe makamo nyonso tolobi awa pona bino ekoko kisama amen isika bozali makambo oyo bozola na uganda solo ekoko kisama na Europe ekoko kisama ba mama ya poto ekoko kisama ba mama ya États-Unis d'Amérique ekoko kisama ba mama ya Canada ekoko kisama ba mama ya Australie ekoko kisama ba mama ya Asie ekoko kisama ba mama ya Afrique ekoko kisama ba mama ya Kinshasa RDC ekoko kisama pourvu que ozala connecté pe otosa makambo oyo loba naza servante ya Nzambe esala melanga ndenge Nzambe alobi au nom de oui. Et Marie dit, Marie alobi yoko mon âme exalte le Seigneur molimo nanga ekumisa Nzambe et mon esprit se réjouit en Dieu. pe esprit nanga ekumisa Nzambe etonda na esengo Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse. parce que Nzambe akwaki miso na ye pa na ngai mwasi akomikitisa est-ce que yo mikitisa soki olingi semence ya Marie lata yo fozala mama ya komikitisa oyoki nga zala lokola ngai tata na bino naza na komikitisa bible lo limité précède loba amen loba iso amen bibembe baseki bakufi miso bamoni bakakatani batamboli basida teki babiki batondeki bacancer tout ainsi de suite tout mais au moins Josué yango azaka so otali ondima te menzoka ye wana ndenge Yesu azalaki baconfondre Jésus bakanisaki Jésus de Pierre bakanisaki Jésus de Paul bakanisaki Jésus de Boy bakanisaki Jésus d'André mais nzoka Jésus azakati na bango aza na eloko te Bible bina Isaïe 53 que azalaki lokola moto ozo détourner visage son visage était défiguré il n'avait pas la beauté pour attirer nos regards semblable à celui dont on détourne le visage. Loba amen banaza. Amen. Dans le corps motatina ti. Mais nous avons gagné mon biki siwa. Maman sala humble mais vous avez salité. Maman vous avez salité. Amen. Vous avez humble et synonyme de la salité. Oyoki? Na la chemise ali puta na pantalon na noir na sandale na un point. OK, na tsena ngé wa. Na epi côté nzamba na kotinga. Zéopé zala aime loba amen Nzambe akotombola yo zana mokomi kitisa mama oya memali pambola za mama ya komi kitisa continuez parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante car voici tala désormais mama marisika komolo mama olingo loba sikoyo mama robi désormais c'est que banda lelo toutes les générations me diront bien toutes les générations génération Otozanango bakoloba yo zali bienheureuse ozali la femme la plus heureuse du monde dans cette génération la génération suivante bakoloba toujours yo bienheureuse génération koya ozala bienheureuse quatrième génération 1000 générations ata okufa mais bakotanga kombo na yo kaka na ndenge ya bien ke mama oyo azalaka mama ya esengo okozala mama ya ndakisa ke ata paster azote même amona yo te mais akopesa témoignage na yo loba amen bana nzambe toutes les générations te diront bienheureuse parce que ozwi grâce soki baotanga na histoire ya RDC ya bamama ya basi baotanga yo soki bakotanga na histoire ya Europe bakotanga yo na histoire ya États-Unis bakotanga yo mama na histoire ya Australie bakotanga yo ya Asie bakotanga yo ya Afrique bakotanga
Les bons animes, il y a même matin. L'histoire de l'église même. À côté de comme on a eu. Et va qu'on nous allie. Bien heureuse. Le Amen. Le Yahweh. La génération Nyonso. Va qu'on le bananga. Bien heureuse. Vous notez? Yes. D'ailleurs, comme on l'a eu. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Ah, parce que toutes les générations vont bien les restes parce que les Tout-Puissants à cause la nayo makambo ya minene. Oh Jésus, les Tout-Puissants, babi les puissants, babi les Tout-Puissants, les créateurs du ciel et de la terre. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le lion de la tribu de Juda, les narcisses de Sarah, la rose de Sarah, c'est lui qui va opérer des grandes choses, qui va faire des grandes choses dans ta vie. Au pousser, bien heureuse dans toutes les générations. Que ma génération nyonso kama notaka kombo na yo. Ba génération nyonso kama na kolobela yo. Ba génération nyonso même les pasteurs dans n'importe quelle église. On même toté ya boy catholique baté ya kamari. Protestant baté ya kamari. Kutu catholique ba adora kae. Bishop adora kae. Mais protestant baté ya. Alléluia. Amen. Nani mokonzi? Yes. Réveil baté ya. Kimbangiste baté ya. Ba église nyonso bataka koma mari. Amen. Bato pe bazope koma mari. Ba mari baza baté. Bato baza kombo na yo. Nani ba konomé même papa na omota otima mwana na komone. Mwana komone. Mama chérie. Mwana na komone Tina. Mwana na komone Elisabeth. Mwana na komone Mousse. Mwana na komone Poïs. Mwana na komone Charlotte. Mwana na komone Angèle. Mwana na komone Tour. Donc quand il va kombo na yo. Ah, il faut de génération en génération. Le va avec Amen. Il va avoir kombo na yo. Kombo na yo za effacer la vie. Donc on s'est fait la tiens mon kombo na yo. Yango somo na ba nebele taba Josué Lukamba ba tondi ebele. Mon Dieu son linga kombo ya Josué parce que le tout puissant a fait pour moi des grandes choses. Asala na yo na kombo na Yesu. Soko za na ko telemo petit mulolo ba pasi. Emo telemo petit mulolo. Le tout puissant sala makamanga minene. Le tout puissant c'est manifesté na yo. Génération yonso bata na kombo na yo. Mama na ngaye. Mama na ngaye. Ata eloge baby. Beye sasa na yo. Akomisa ya yo. Ata za bindu. Ata za kota. Ata za mutuse. Ata za windu. Ata za pembe. Ata za mulai. Ata za muke. Le tout puissant sana yo. Akosa la kombo na yo munene. Général. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge, ceux qui les craignent. Mawanaye ekotambola bikeke na bikeke epai na bato nyonso oyo babangaka ye. Beta maboko mpe tosuki wana na kombo na Yesu. Mpe ya suki ezali fille de Marie azali fille oyo abangaka Nzambe. Mpona Nzambe asala makambo oyo nyonso oyo il faut banga ye. Bouger, esi oyo bangaka Nzambe, bouger moninga na bouger mpe na simba ye. So bangaka te loba vérité. Te soko bangaka te loba vérité. Ezala baba mama, ezala fille bamela lopipi. Ezala fille bamela kapai. Ezala fille bamela masanga ndenge jete. Ti bati otela bakembongi ya komela sotano. Ezala fille bamela kapai, bamela kabakaya. C'est votre fille de Marie. Et vous sautez yo. Et c'est la fille de Marie. On dit que salissa. Et c'est la fille de Marie. Et c'est la fille de Marie. Là-bas. C'est là-bas. Ah oui, il y a des 7.
Thompson à 16 bis. Amen. Manioro fruit. Manioro fruit. Joueur à Chelsea. Oui, votre fille de Marie, c'est moi, c'est un serpent. Pourquoi ça lui sauter? Mais fille de Marie, c'est une fille. Oui, c'est pas un ensemble. Mais si quand on s'en salit, maman, il y a Poto, maman, il y a Europe, maman, il y a aux États-Unis, maman, il y a ici aux Alliés. Maman, il y a Australie, maman, il y a Asie, maman, il y a Kinshasa. Maman, Biscozali, Maman Félicide, Maman Congo Brazza, Maman Cameroun, Maman Maman Kabinga na Rwanda. Nalba. Oh. Tu as confié à Rwanda na RDC, t'as des embêtés. Ils avaient pas tant qu'il bosse à la Congo. Toza ici comme Congo Rwanda, Congo Burundi. Alléluia. Alléluia, mes amis. Est-ce que vous pouvez comprendre la ponanga? La vie rwandaise, on va continuer à confier na. Nagoya kuna na Rwanda. Même il faut maman nanga. Papa, tu seras bienvenu. Oui, Nagoya. Alléluia. Amen. Ni tout le monde lit. Nzamba sale mabima. Est-ce que c'est noté? Alors, prière sous que zalike, fille de Marie, Banganzam, le bagam. Amen. Amen. Est-ce qu'on dit que son Amen. Est-ce qu'on dit que vous avez fille de Marie? Est-ce qu'on dit que ici vous avez la poto, vous avez fille de Marie? Oh, fille de grâce. On dit bien quoi? Les États-Unis, on dit l'Australie, on dit Maman Esther, on dit ah, c'est quand tu vas pas pour la vie, on dit ça aux amis. Le bas, amen. Précieux ce qu'on les cas, on s'est béni parce qu'on a rassé, béni. Au coquille, on a dit sous les locaux, sans qu'il y ait un zangaki, les locaux zangatés, sans qu'il y ait un chouaki, les locaux chouettés, parce que c'est moi, ça t'a besoin de compter les noms. On vit dans la grande chose. Allez, il y a pas de la commandation. Tellement. Maintenant, on va prendre la commandation. Nako simba kui donction. Mama okoyawa. Okofuka mwanga nako swendre yo. Nako mpozo kaka liboko esili no bi eloko nzambe kota yo. Pe kokota yo na Kongo na Yesu. Amen. Soki to silisi. Ba mama Ba mama Ba mama Soki na wendre bino. Esili ndebi no moko boyesa la service yo. Amen. Oui, ko sala ni. Oui, donc, aux yeux de ma boque, et si, et là, vous parlez les fruits de mes entrailles sont bénis. Et si, maman, ta permanence, c'est la permanence pour mes amis. Maman, bon, comment on a comme ça? Oh, nous attends au bali na ya lokalaka. Ako lokolama pona yo. On vous te met au kweya parce qu'il y a un sabina limunasani. Même là on y a saboya. Là on y a tant de jeunes filles. Dans nos balités au bout de la note. Mais tant qu'on oppose en bas, ils n'ont pas fait de ça béni. Moi quand on a n'ont pas à ça jaras béni. Qui n'ont que quand t'as été et l'autre comme avait quand t'as été. On a été. Nana yukinga. La fille. Na tongi mu. Na lobi mabe. Betelanga mulolo. Soki masumu yoseki kolimbisi lokola Yesu alimbisa kakunae zambo sawapi nzambe nakobele na yo